Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Ça fait longtemps que nous sommes avec des salles économiques. Pour c'est des tinga ya dadi assisi na pour ça théâtre. Il a dit vraiment si na pour ça théâtre. Je ne crois pas que maman ni maman na denga linga biso ko sa biso mabe. Non. Bolongola no équivoque on a botan no biso pe. C'est côté maman au focaliser au côté ma casse, c'est quoi déranger. T'es dérangé nga. Si on avait dérangé nga t'es dérangé nga. Il est besoin de un problème avec la famille to yeba pété. Lem sou moi si pena no ko tchaka mobali mal à l'aise. T'es déjà mutaba ambiance. Mutune so benga dadi na téléphone le bita za makamu na eto ndenité. Siko tu mobali no à l'aise té. Moi qui mimi mobali no na liwa c'est pas bien. Et ça, maman, mon côté, à l'ingabisou, le quoi, maman, livre à thé. Même ma famille, n'a pas l'ingabisou, tende, maman, livre à l'ingabisou. N'a pas tout kéké. N'a pas kenda kinga kati, maman, livre dans nos premières dames de la République démocratique du Congo. N'a kenda. Ah, les ketchubilo, quand on a plus de tout, tout on a pas continué sur ce côté, au moins ministre Kingandi, au moins boy Kingandi, tout côté peine à parlement. Pourquoi beaucoup de choses comédie qu'on fait au maman livre non, bon on l'équivoque ou on a. Donc on peut qu'on a mais to bon ça on a kimia nyoso. Pourquoi ça ka théâtre que tout linga na raté. Tozela matanga, pour yo yana non. Et rien auto se répandre. On a besoin de la connaissance to senga bolingis. Pour mukolo liwe yaka ilobate. Pourquoi voir la moto à des familles tu quoi batapo na suka zongi na moto. Mukolo montere ko beta ndeu. Mukolo montere ko beta ndeu. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandia Kevin et Panda Lekechu, autrement dit le jeune producteur, le quoi les Cambo et Kouele Biso, vraiment, ils ont participé mawa, tandis que tous ça, nous avons un comédien, nous avons un journaliste, nous avons un panistan, nous avons un nyonso, puis nous avons comme les jeunes producteurs, nous avons artistes et comédiens, nous avons robé langa, nous avons robé nganga, tout aussi dernièrement qu'on perd un Biso, pas même 4 mois, je ne me trompe pas, Chico Poulou, ou Atiki Biso. Les comédiens comme grave et sous moto sur les sous les lobes na poto bako silika moto et ça qui binoni beaucoup landana professeur ya pasteur de la foi chaki o tous autres ebele to kokufa so milengeli te ba te bako kufa so ebele to mi ko mona ngolelo te ebite ka e commune ba te ba za kokufa pauvre ba te ba za kokufa maladi ebele na kati ba ko tcha sous maman olive na kati ya makambo oyo maman olive asali boye o kinga kasi bokendaki o azo mo ba artiste oyo komi si mo benga maman olive kunde bembe et comme ko sala vraiment kitoko te yango na zimo ko ya ba artiste comédien autre ko sola ne likambo o lelo remesa li pasi ya dadi abeli o ya kumala ya dadi ka tout monde maladi ya dadi ka souffrir na maladi te bele te le ya dadi kitambala ayo kufa. Et ça les biso vraiment pas si peu mawa. Allez si batu ngata na waki sangwana na kwa ke olala tete il faut na kende vraiment na ko mesika ba chenzo to ya dadi zaki na ngale mawana ti tozo nga ba tsemso ba suka vraiment ça dit pas si suzo kintomi na tapis rouge na biso. Za moko ya ba actrice comédienne pour se planer pe mingo bien na kombo ya Mimi Kabongo asala musana kitoko lelo. Parce que les filles qui sont dans les réseaux sociaux, ils sont séparés bango pe tente ba réaction ni bazaki nango vraiment ya dadi kitambala poto sur mamuke na lelo bana poto batombo ki na lelo komi vraiment tout ce kitoko tete ba pe eza maladi ni o dadi vraiment abelaki. Bonjour et mes condoléances Mimi Kabongo. Merci aussi à toi les Ketchu Panda Kevin. Ah, ils en a babilo mususu et ça la passe monter. Ce qui est qui liwa nzambe fala longo na ntana ngambo ya dadi apesa ntana nyama mobo e akufi neti moi je m'attendais pas que ya dadi akufa tika biso nga solo lina ya dadi et qui joue anniversaire na bengi na président souhaiter joyeux anniversaire bobo tout solo li bien na ya biso pe batamisali leki mo tellement mingi moi appelle les angati mo boy nga ikutu ya dadi abelisi nanga na bela attention te me dadi apinga attention. C'est un gars qui a le coup là, non quoi le vanille. Le quoi kaki na matouille. On y a dadi. Nous venons, mon maternelle a double caté. Il y a des députés qui l'engagent. Il y a des soit vendus na bino. Oyoka bien mon boye. Oyoka bien il y a dadi. Si bitement kaboye dadi a koufi. Nzambi. Pourquoi toujours biso ba comédien?
tous appelés bateau basé belé to souhaité te ka ke liwe qui est pas musicien qui est pas banalité mais liwe tant de landani to père de Chico pour même pas 2 mois tu au père de Yadadi ezanine peut-être tous les camois ma bé auto c'est la conscience na biso reprocher biso ne loté soit dans mutu mobo o ya tangeli biso liwo lobi il faut kaka ba comédien ba kufa ayebisa biso to abatu soko senga pardon to senga il a déjà papa banati atiki bana moko ebele o lelo peut-être le ozo na pie bango lipa lobi na pesi sima lobi okuna na okokate ponga mope na charge nanga nzambe fayu kata ya dadi mawa asa longola kena be prévenir ko ka aux années opération daki ya pas c'est ça la maina siko isali nini pe ko mati bongo no ndeni ngako quand même pas ko expliquer les kambo nzo kina ka ke lelo mutu déjà estomac cancer estomac to bi cancer estomac déjà za ka souci mutu ba problème to zakina bilo mo zaki ko mela to boyo ka dadi akomana ba ta ba souci to bomona ki comme azaka mutu ba masanga to expliquer biso nanu nga penda banda na yeba ya dadi banda na bandi théâtre na yebi ya dadi di kambala non na mona dadi na kanda te non na mona na problème te ke ende bato to za na biso bato place bato baza mabezanga te mais non na mona na nga ya dadi te ye dadi ko kota na porte vous sentez qu'il ambiance mo ye ebi c'est o mona non na mona ya dadi te souci estomac pourquoi to boite to za na biso no tunde to tambo nga pena na ba problème nanga les que tu peux nous vendre besoin ba problème mais problème ni ne ko me dadi ko mati o estomac ko me ko saigner anormal et il est qui langa estomac banzo saigner à qui ba c'est l'intervention peut bien 15 heures et comme on a 22 heures de c'est la crise par rapport yelo ni ba médecin bo bosana nini na kati ah zambi faut nous permettre kati moni ezabilo mususu esala et comme le misano samsa moi théâtre pour comme bangisa pe pour tout perdre pour lui même pas 2 mois tout perdre yada des icône baoba et le quoi ba faire sans souci qui sont tellement de desali mingi ya murubo ina baleki na par rapport aux autres au senti ka ki ya dadi na tuna dadi question ko sunga ya dadi ko sala boy poani abileki nanga eloko leki bolingo ezate so yo zelo ko ya dadi otiko le nzambe na ngamboki na pasi au plus yaya moko za na ambiance moko boy o nona luka lulinga ya dadi tisiko yo ya dadi ngana même bomonenga na ko kite na yete na bino yate so que peut-être mon copine beaucoup d'aide dans le yati pour nous dire matin la solina d'aide dans téléphone tout solo lit très bien ya bien santé sur commun sonda masungi bientôt là ba intervenir bien d'aide chaka na ba prière ezaka likambo ya coopération ba sala na ngweza nonka ba longolelo mobwe ba ozong sa ozanu bien vous sentez que bien il de commune ba estomac ya nini problème ngwe lekele de dire qui na niveau nini pour comme si estomac comme na niveau ne bando saigner pour nini il y a des robots mais les qui n'ont pas combiné les bouillons ndé sous des qui n'a souci mobile soit ils n'ont mobile tous les cas mobile biso pe basi to sunga ba mibali na biso te ba traumatisme ya liboso dans des biso basi omoni les gens de des problème dans familier to yeba pété les msu mo si pena ndoko tshaka mobali mal à l'aise te des mutaba ambiance mutu ne so benga de na téléphone le bita za makamu na eto ndeni te siko uchi mobali no à l'aise te omoke mimi mobali no na liwa c'est pas bien. Lorsqu'on a encore la diaspora, ba tombo qui sont makasi sabi dans le bosité bosila. Bozo kufa poza il aura mais plus c'est comme basé na ba comédien. Bozo kufa chico pas même un chico. Pour ba kaise belé les l'autre mona que oui c'est bon maman Olive vazo aider. Vous avez parmi bateau ba kindara mamba ya mama azo ida zo sunga. Mais le on a ka on est bateau belé baza maladie. Tout le monde peut-être réagit aux arrêtés. Les n'a qu'à météo. Tout le monde qui est météo pas dans un problème. Lorsque qui météo a coup fini tout le monde organisation et il y a ANTC. ANTPC. Tout le monde va faire l'organisation. Météo évite l'organisation il y a dit tout ce qu'il y a comme on a ngoté na tina qui papa nsaka là. Wana ba bomba qui va checker na vidéo te leti ya météo leti ya za délaissé bazo kipe te na éviter so meka qui tuna ba kolo to ba ya na kambwana. Les que tu aux à la délaissé ou pas, je ne crois pas. NTP c'est l'association ya monene. Bon moi quoi les associations monene. Au yesu et moi nous réellement vivons les associations monene. L'intimité que bakoti comme météo n'état on a peut-être assistance sociale déjà. Il y a des choses mon photo yeba tous allons na ba problème mo ya biso mon na ba famille. Oui. To yena on est na théâtre. Mutu musumbi tumbaneza na ya famille na bino hors théâtre mais les recours fait comme nous bata théâtre balingana teta ba mi boma na bango na bango OK c'est pas ça
Oui, combien de maçons bakufi na lelo, la journée oui, combien de bateaux poussent au bakoufi? Oui, combien de accidents et salami? Combien de bateaux cessé bakoufi? Oui, banezete pourquoi bata milliers te. Biso matanga yeba na ambala mo pourquoi? Pour toza bato milliers to les kana TV secret biso bomba maté. To comment le ba vide public. Mimi le soir da problème bato tout ba yeba ke mimi da na côté libala mo bo. Ato bombi yango. Ato sela onde il faut to yeba no biso monde to dana ba bitumba auto uta ngona ba famille na biso. Ils ont tout hors théâtre. So ba ndolande ba maladi musuba ba obela bela ça n'onka em so ba famille ba bitumba ba famille ba liko mo yango nga na yebisa ka mama biso bomba kanga famille ne faut protéger ka mutu so moni le diable a koti azui mutu c'est que ndamba permettre nga mona nga liwezelo kwa nzambe ba ko bundiso ba simbi molimo ba balancer nzoto me molimo eza ya tata nzambe nditi nga na yebina nga liwe de deza ngo ya nzambe nzambe mutapesa biso de liye pe mutazui. Ils ont beaucoup à monter. Les lois diaspora, oui, to boité, to kufa. Est-ce que vous vérifiez bibembe batou ba kufa dehors ba comédie? Ba mise pe ba kufaka. Ba kingani pe ba kufaka. Ya biso ba comédie zo qui est beaucoup plus lié pour maman Oliva. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que maman ni maman na denga linga biso ko sa biso ma vie. Non. Bolongola no equivoque on a botan no biso pe. Na ke no ngamona moi. So bi combien de mibala batu na zoa? Basi na mwa ba kimiate basi na mwa ba da kimiate yobi ba losambo basi na basambelelanga mimi amona bolamu te mimi abaluka bona beti li bakubwe na kufi olobani pona ke nekinga kati non ezana mama moko te alinga biso lokwa mama Olive ate même ba famille na biso balinga biso te nde mama Olive alinga biso na kote li mama Olive te mena oke na ba paramètres il y avait vu de le rabanda obela vidéo nga kufa. So maman Olive intervenait quitter mais l'autre père de Charlie Nongi pourquoi vous avez noté qu'opération de dire cause à la yamakasi peut-être ce qui peut maman intervenir tu va y ba pe malade de dire ndo bela to yebi ba futa $3,500 na cinquantenaire on l'aime so ba famille so ba zaka incapable de opia bisongo mais maman yeti ba yo la ke il y a des problèmes à cœur pour na maman Olive botika pe maman vanda kimia botela pe biso bandona no benga biso bochaka biso na ba mabondeli. Tout ça, le problème, c'est que les gens les questions vont dans sepelate no mata avion hein. Assemble la kapwani les questions. Pour nani ni kak fait dans les questions. Biso ce que tomato assemble na Philadelphie cité d'exaucement zo makinga okuta na nzambe nanga. Nga penza na bongo mana se ya makila nzambe. Okuta na nzambe nanga. Non. To lo ba bongo te maman Olive za maman. Maman nanga pa ko loka ngati. Aloki nga pa chinga tina koti mabele. Papa nanga même. Mais pourquoi ils ont maman Olive? Maman sala on a bolingo ya maman na bana na ye. Azana intérêt monté. Ayebi soka zangi na ngo, ayebi ba méthode ko zwa. Pour nya pesa ba handicapé biloko ti. Apesa ba handicapé biloko le quand même pour biso auto zwa. Ba handicapé na ba kufi. Pour nini? Bo kansela ka maman Olive ouais. La penza pardon bolimbisanga. Tout ce qu'on quand la maman Olive bolembisa ye malamu sa ile so olemba po za muta chaque fois musapika na misune musapika na elongine musapika na elongine oyo olemba mama za pona eloko te biso ngana bandu ke kinga kati lelo te na bandu ke ngana kenda kinga kati maman Olive dans première dame de la République démocratique du Congo na kenda les ketubilo kotolia ka wana pide tout kuta na ba continuation so kuta ni pe omoni ministre kingandi omoni boye kingandi so kuta pe na ba parlement pourquoi bokeka so comédie ku fo maman Olive non bolongo le kivoque wana tebi ke bolinga biso mingi biso pe to linga bino na défendre maman Olive te mena lobby de pardon vraiment botra pe état d'âme na biso to na ba problème belé to ba conflictuel to zo pe ba biloko ba de lo mso mto koyiba na bomono yiba ka mikate mu maman na sambele lo mabe hein sans envie de prier et balba kan génération en génération c'est la Bible c'est pas moi atana yote atana bana ya bana na yo lem su papa ba ya de sala mabe mo bu ou soit papa ki ngani mo sala mabe bu ou soit boye bo sala mabe tomba laki génération en génération sans envie de prier te lelo batuni so ba ko mo kimi panzambe pour mokilo etondi na makambo mabe mokilo etondi makambo mabe l'équipe tellement ébélé liwe za pona mutu so ndeti moi je crois que nzambe mutapesa ya de azui rien à voir na makambo maman Olive rien à voir na kinga kati yobi combien de ba poison au biso tolia oh maman ce quoi empoisonner biloko 600 personnes to 1000 personnes on a pour intérêt nini pour azwa nini
Au vani no ka dans les villes ba bengi yo zino mbongo divers moko atabino moko. Tout tika be kivoque wana zape mutu. Ana mai na makila ça fait mal. Bino kati place avant d'attendre ki o maman livre ndo lexa ba comédien. Yo beloni sala ki. Isa ki motema pasi. Alingi biso na bolingwa solo ba eta dame na biso to bana to ba benga to ke ko tubela photo ki Mimi oye ko défendre maman non j'ai pas venu ici pour défendre maman ko to ba cause ya ndeti côté maman au focali au côté makasi ko déranger yo te déranger nga so na be déranger nga te déranger nga aza maman ndeti maman na ngazanda so ba fingi maman na ngando kino yo ko mutia passe na ba famille za kasa maman olive comme c'est les 10 ans non qui passe pour aza maman Sifa a maman Laurent. Bana nepe batala la télé, tu bayo ka lingala. Eh maman, ka baloba so comédie kufika yo. Maman non ça fait mal. C'est sa réputation ezo beba. Ou beaucoup mo bono ki kombo so ki Corbia kunde vende. Est-ce que t'as là? Oti kapso que au même makambo e bandena makambo pululu. Ti e bemba pululu comment que o balela ite. Non. Botika maman livre a contribué mingi. So yela di batu bébé make lobby yela de oloba ke maman a contribué mingi na malade ezaki kaka Amérique. Mais ça pas obligé peut aider. Famille paysanne, mais ça on peut obligé te aider. Pour tenir bana ça ça condamner maman nga ça ça peut obligé te tant azo aider pe na motema ne bolamu akosala ngo peut pour lelo et comme kanyo soka lelo somo takufi maman za vous avez ba kebe ba comédie ba zebele siko na ebite mi expliquer biso nanu nde bosala art na bino wana pour mokile aider pour ba sungu pour ça ka célébrité ça ka na succès pour ba yo pour ani ndeti za maman kila maman na tobona ki ba vidéo lelo maman na maman kila association bo moko biso mo les artistes to kende déjà kotala il y a des associations belé déjà balekay pas maman mais le quoi les insuffisés ils ont simbaté je pense na ebite est-ce que vous avez kana bo la pas maman livre ta lelo maman makila ya mona lobby awa tant na lobby na défendre beaucoup plus maman livre pour maman so début na kana bino parce que le maman makila na zata pour ba babi lelo bino pour na vendre côté moi comédien et ya bien succès dans sala comboté na oye bae bolo bara trop donc au salane comme mon qui sera plus acrobat bazolo de la maman il faut permettre à liwati na ba comédie pourquoi il y a des choses monsieur bimana quand ça fait mal oui hein ça fait mal au cœur maman makila dans la succès yo dans la succès rien à voir non maman zo pour la lokolo te maman na ba sister maman ya wana iso le kechu to bomba mipanzambi ilo ke le kinzambi ana monter tu na kanisa la météo du jour météo combien de fois météo zo mona ke loko a comme nul mais azo ki ton na maman yo zala ki wana oza non songi ozala wana omona ke météo azo ki ton na maman kuta simbi omona ki il y a des vidéos c'est comme maman on sande tini le kechu to mi bongisa biso mona ba propre fond na biso peto izwaka to no mitala boy te ça ton no sangwa vidéo ça la konomi pour c'est ndetinga ya dadi asisinga na poso sa théâtre ya dadi vraiment asisinga na poso sa théâtre faiza ya dadi te ba section vieux à salle kombo na ya sika Nicolas comme mwana maternelle a double raté tata mobimba kuta boka comme Nicolas comme ka mwana maternelle a double raté ya dadi point na bio so mwana maternelle a doublé bon matika deuxième maternelle a que troisième na première nde ba doublaka sango ya dadi ndetinga ya dadi senga pasi mona mutema ya nanga tant on a joué qui diplôme de mérite nanga mutali bosso et mutami balé pour mutali bosso qui pêchanga mutami balé ya dadi bovina ça que on moni hein malembe mali yo bi kay dadi za na mbiesa zo loba azo sana mo ba geste na ndenga za ka tutuki ya dadi courage nzambe mukaibi oza biso témoignage ni to bana no yo yebana na ya dadi ndenge nini non ngai na yebani na ya dadi na nzonzingi pa Alpha Bokolo honorable à l'époque écrit biso na biso ezaki pa président Alpha Lemba na yeba ya dadi wana ye mo bien ba liboso na mone nda solo la nango ndi to yebana kala anda pisanga ba conseil bikisi arme ba faible mo biso ba tutu kitomi na to sala ba succès avec qui c'est la arme ba faible so moni mutasimbi kisi azobanga za siri na été bunda pesa ba exemple ba toko ki kopesa to kotanga ba kombote abi moni qui cité tutu na yeba dadi kana ba geste ne ya maboko zala kimi kufuta so to kutana dadi ka rappela o moni lelo again abi o moni lelo que justika abi o moni lelo komi
comme na succès na yo malembe bunda leki na linga yango na mona ko zaka film courageux ze ko simba nango o ko m'appelle lo ba beta li solo na yo surtout tena yede apesa ngaka batoli moi blague moi ça ubale o tiana nda ko ngabia yede tika vana moi to segabi yede biso melelo na tia o beto kara azeloka yo meli penda nzambe na ngamboki ya na pasi nzambe to zusufu so yo pese de di bloka na lia o te bloka ba po ye mokoko non na mona courtoisie yede dezala na ona kana mona pa mutu non na mona ti non mona ngote toko kine toko zo ta miningité parce que za boza matanga vraiment oza bien te mais ce que tant on a bino ba artiste boza ba problème boza ba rando boza mambe belé boyo kanate na matanga na moni batu bazo bamba na sama belé ya la maye parmi batu na pe bela yo mabe ya dadi ntuna yoka ki pe boye ba tonga kina ba sens na bango kaka na ko ba te po déjà mutakufi azubela boye lelo siko mutazo kufa bozo lela le problème de émission yo ngana dal bien ngana le kida wana théâtre bozo ni ba discuter on esa ndeni siko lekicho soko leki muntu mona uleki muntu uleki na yo netinga pena na préfère batu nyonso baleka na bango so zo sala hypocrisie même na miso nzambe ya lisumu osa lisumu sans les savoir allez loso liwa puisque mes yeux pas osani ou se repentir te so tali la plupart batona baloba so landeli penza ko le msada eloko te mo bato batonga bato ndetinga kutu ko batonga ekipa monter so tali la plupart on mona ke eloko ezate on mona ke eloko mo pas les que tu zo pela moto et tout fait ye yango mona sala kaba lelo mona zaki na camarade oyo lobi akomina oyo lobi okuna zaki na lekechu lobi kuna mona komi ona kingani lobi kuna soko sali constat ya mutu wana omoni ke baluka ka esika moko baluka yeso za 6 no mefana na 6 na yo soko leki batu mefana na ko leka batu yede di kuta sala ba 6 ya de gati lelo non na oyi bate so mese bioto ozweli su wapi atiki biso lekechu ngeyo moni matanga ebimisa makambo ebele yona linga ate so c'est le même constant lobby na zala ete na lelia da dina ndauna biso to na moni to komi 18 ans na biki ero bat panzana na ye na fandi na vandi ya 21 ans na moike bat bako moya na telemina kinama pourquoi il y a des choses nous sommes to bimisa eleze mutu bobeni yo mo ba swana papa ba beba na papa ngana ba makita ono kuta ate na mo nsambi na luka problème na mutu te na yebi pende ba lukate bande on a biso ba communauté ya diaspora ba tunyo surtout bolinga biso na poto en tout cas tolela ya dati bolongola na bino ke okinganda bomaka mutu kingana zongisela mutu we non liwa nzambe mutapesaka tomba obelela mbela ke to sambela liwe telemi na ba comédien eza ainsi dit l'Éternel mutaloba kanga za musali na nzambe pasteur de la foi si je me trompe pas mais biso ba miso tokenda ki na sama kola ya nzambe mais liwa nzambe mutapermetango ndeti mutapermete ke ya dadi akufa azwa lokumu azwa masanjoli na ye molimo ya dadi ndevanda kana kimia bolela na biso elongo ba contribution na bino numéro mona ya dadi ezali po biso tozaki na réunion NTPC ba boyi na bango ba problème muto ali ko soutenir pona mama matanga ba opesa numéro papa yo faut zwa po yo za mopangisa mama malamu papa masumu numéro mona ya dadi eza no mbongo ningo tinda o makambo nyonso pona ya dadi ba délégué mutu moko azana na famille ya dadi makambo etali association etali ba association makambo etali ba groupe ya dadi po to créer pe ba mutualité na biso wana petali biso en tout cas bando na biso bolinga biso mingi bo soutenir biso to lela na bino ya dadi bolongola ke o mama oliva obuma biso mama oliva ça non je ne crois pas liweza eloko nzambe na yake pona côté ya mama olive na yete pona défendre mais so na lobby pour ça fait mal so pe lelo bakangi ondoki o sepelate so ba lobby ke yo mto obuma batu o sepelate et ça motema passeport da mama abana ya pisa daka ex première dame moni moi respect wana et ça la bien azan intérêt monter na biso ba comédien bon senga biso pe ba comédien to bando tala ba état d'âme na biso avant ma be koma est-ce que tel état d'âme na yo tonga le kechu qui na ocha dimné na action de grâce moni sike bundela en tout cas
biso toza matanga surtout sali be mission ezakaka pour ba fan boye ba ke toza matanga mo ba contribution na bino mo ba impulse na bino esala ka biso be surtout bino bando na biso ba diaspora o botika ka biso te bo soutenir biso to lela ya dadi sala bien dadi za baoba a sepeli sa bino banda 10 ans tilelo ata bino toujours ba souvenir ni kitoko oyo o kuta na pa ya dadi marka yo lelo to tele tournage to likambo to retrouva yo ba dadi tournage na op o ya fifi a jouaka aolinga mona ya dadi aolinga Diane buzoba okengela boya dadi tala apesa ambiance tala botika biso to perdre ya dadi soto seka bezaka poto longola souci bese bio to rezoa li soute nouveau né ya kokota na porte pesi bilengi na yo kaka leke tu lumba mutapasi dali ablo ba pauvreté mo dali ngana mese bio moi bio moi ni mona ambiance wana tokutana wana nga première fois na jouer na ya dadi c'était un truc de ouf là waouh penza ya dadi ya dadi ça va pesi belle vie passer ya belle vie benga ke ya nanga il de benga belle vie leki nanga mutu no kela souci ko le kaloko Gabriel na belle vie ati na ibakata ya vimbo na ngai na lobi na okokate na oyate tension na otala bo tension matinga bité na okete na okena po. Mais c'est ça, on a tout le monde qui est mais nous, on a soulevé bino plus ba organisation plus c'est télémarqué na matanga. Mais na kaya maladie et télémarqué, na kaya ba problème et télémarqué. Siko momote ke bozo sungana te ba problème, le so maman li vanga za la raté siko. Mais c'est que na habité po na bino bo kata na ko cha ba mo na ba organisation. On est ya pululu. Ba belé to maman li va plus ka 10 000, belé ba tchaki so mbongo te. Pour ignorer bila pour le salaire qui $10,000 pour maman il fallait qu'il ait dit que on charge 10,000 wana comme ça bacha maman on va bozongisa bosala boy bolingani pété bomona na matanga belé ko lekala balandi bino mais na tara ya na vie réel bozana bolingo te o atongi muto ozolinga ka ni muto opo kera muninge se ta muninga okufa ya na ngai ya nani na ngai leki na ngai ka wana na côté wana ko baneti nini non les questions na kena on a point ya liboso le bito lingana raté. Non, je ne crois pas. Même dans il y a des tiraillements en arte. Babaka singa famille bendanaka mikata na arte. Théâtre c'est déjà une grande famille, ils a papa loko la maman. Si on a un problème par exemple na Marie-Jeanne Bololé, na yebi ndenge ni na obongisa na Marie-Jeanne Bololé. Na koki koza na problème na ngana ya Gabi, na yebi ya Gabi lingaka boye to ya Gabi azongisaka boye. To yebani. Bato balobaka to lingana arte, te toza batu, to ko swana. To ko ipe ko bunda mais to bongisa mona kimia nyonso. Pourquoi ça ka théâtre que to lingana raté? Tozela matanga tozela matanga po yo yana ngai yana non to lingana makasi ezana bato monte balingana lokwa na théâtre ezate ce qui est une association oyena likambo libala na ba contribuer lo mbongo ti siko so lisolo libala yete na association siko esandeni liweye to sangani to sura to bato kuna ndo na biso ndenge nini ndeti na likambo ya shiko pululu soko lobi ke to contribuer mbongo tete au cosos information bien te ndeti ngamo na zana témoin oculaire na bon moko biso to contribuer mbongo $10 à chacun to za 200 membres na bon moko na keno no kene na bita peze bele na bon moko o ngana za to za 200 membres so to contribuer $10 et bima combien. Et c'est jambon et beliti. C'est ça. Pour le président, ils ont un comité directeur, bah qui autant $50. Ils sont membres simples, tu check $10. So va contribuer de comité, bah ça ceux qui vendent. Bah 50, c'est une grande partie. So bo kitina biso membres simples. Libala songa libala ya kate ya kaka kinganda kufi to contribuer kinganda kufi to sala bo kinganda kufi yango moni ekomi ko baise batu même na ba matanga. To komo lo banzambe to bala ko to kufela te. Yo quand tu mutu moko boy pour se faire soigner il faut la ka li sounya mamu livre. Peut-être à bandi première part. Deuxième part ils ont pas monter sur les questions sur famille incapable au pesa na côté na mutu te. Babine ti supposons malade mimi et c'est à 15,000 balles. Tata na fonctionnaire. Sur les questions les cas c'est un SOS c'est ça mabe. Lem sou mutamote maman mabeng les questions na 5,000. Les questions na autant. Les questions na pesa 2,000 francs. Les questions na pesa et c'est les contributions ba sali ngelo keza mabe. Et ça mabe te. Et le but est que to zalaka nango te to zalaka nango mais ba mbongo mse zaka insuffisante. Moi ça likambo na express wana ezate esenga kaka ke
intervention ba te belé baya na bomo ko ba pesa ki ya de dimbongo à se faire soigner na emono réellement vivant to mona ki bo mona bino mo ba photo nde ba tcheki na ba réseaux sociaux to ina ba association ko ba NTP ça so munene ya vima sumo dans la président je suis sûr que vima sumo vraiment na ba intellectuel ba président bodo ba zawana ba contribuer te ba pesa ta ya de le mo zo na télémeli mo point on mona ke ba groupe o bo fungole bino ba emike nde bo fungoli wana ya mike te groupe mukeza raté ke ba groupe na bino bo fungoli bo moko emono vivant so ko te déjà ba emono vivant na bo moko ba yoka na raté ba guerre froide des amis ke mabe ba bombisa ce qu'on a quand on va dire parce que lorsque vous dites que il y a bon mot qu'on a confié sur le canal mon vivant pour baza clic tout ça ignorance le kutate comme on a instant bandegole musuba mumba yo kana kate comme on a dit ça bandegole musuba yo kana kate bobo nani shoga nani ba guerre ezali ba problème on a ma victime journaliste o na kata de kambwana mais vous avez un problème na bino na kati ya mitema o batu biso na bino to yebite. Pourquoi peut pour nani bon là nakoki koloba boye tozali bandeko ya papa lokwa maman moko ba o ba yebi ba bunga mate et yango to se repentir on a zongela que neso to senga bolimbis pour mukolo liwe yaka eloba te lexi ya dadi lelo to nzimete ke ozala oui mais lelo otolo ba ya dadi la ndoko malili menga na yo to lié to melie to seki mage to lela mais to lia to mela mais soko vando bi ah mais c'est bio azate attends est-ce que yele de senga bolimbisi point d'interrogation ba obo solate ba oza kanda mutu ata bomela maman ata bomela papa soka yo présenter des skis to limbisa ba to bakomi ko accuser biso ezo ça bien te ezo si ça peut na valeur ya musala moto sala ka o eza théâtre ke mimina kingandi ba solate fatu na kingandi ba solate oh président Bobo na président Duchesse basolate oyo kingandi na kingandi ezo sala bien te o shoga na obalobana te sila na obalobana te kingandi balobana te non esa mabe ezo sala mabe to bongisa to sa famille so na sali o mabe limbisanga naza mutu peut-être na ko kanisa ke loko na lobaki eza bien OK eza mabe so na présenter besquisse de kechu oza ona pourquoi biso to sala mabe so to ina sama ko la tata to singi bolimbisi papa limbisi biso boka biso bato ya kelene lilingi na yo omoni ke yo lobini yo kutu journaliste lobi ba biso na sepe na ngate ne belele na bon oye ba pepe so lo balikambo na place nini ba journaliste bazala wana ba songi bazala wana neti le kechu kutu arata na elikambo te ye wana lobi o sala analyse so soit tangi kombo na yo baninga ba yo si magana ngai bino mo boyo ko mote ke sa mabit place matanga batela ka bibebu babi munoko elobaka mingi esumuka pe mingi et comme mais tina matanga na munyongo déjà bozole la mais o azo kana mundo de aleki dongoli tozo suka pe mimi omoni te ke lelo omoni ke bino mo bozo tonisa bibembe na biso muta kufi tala ba comédie belé ke na bato balandi bino okomona stade wana omona te ke ba cha mutu tala ba comédie Jonathan et Bisayo ba comédie ba toni ebelé ou alors ni oloba tendresse ou alors tendresse bibino ou alors nous ah ça passe non le kechu ngana ko loba boye mitala na yo moko lelo so mimi siko bon est-ce que ngabo le langa boye igango na lobi tande ba loba yo zale on a po yo ko sa to loba vérité parce que loko no senga pardon ko tanga ba kombote ko sala mate pardon le kechu non non na sengi penda pardon même l'émission ba to mona e panza et ça mabe pour attitude na biso ezala mabe surtout so tangi kombo yo eza vérité pour mo lobi ke ko assumer ba responsabilité c'est qu'on a ba preuve nous tangible merci programme déjà ebimito to c'est la cara non programme ebimito biso to zala ki na réunion NTPC za ki lundi vema sumu entre samedi ou dimanche ba oluka na jour on a mi balé ba ki kokutana na famille ba sola na famille de ko décider o famille ko loba de NTPC ba omemela biso abilo kwa mono vive ya ki réunion te non na yaka otala ka onga na ye na yo ka balobini na qui vraiment ba si ça va qui te Baptiste autant va condamner que ah so mdako quand les jours mdako vraiment bon réunion à 17h ba to ngolo non ils ont mabete et mususu ya bandi te ya lectaka mutu musu ayeba ite alinga kopesa compte rendu yango na olobelo mobe yeba ke lo nini oloba vima subazo bate a il était intellectuel atanga a bengi réunion pour Kevin Boya média Boya
to solo la no premier dadi akufi to sala nini monelo ve masuma bengilaka mutu na biso ko akufi to sala nini baya uniforme ba lobi to cha uniforme baya ba ko chate ba bito chate baya boy to solo OK c'est bon moi to soit décision exacte comme biso to solo li to yebi ke dadi akufi programme fait ça la maboye boy allez to zonga na famille to kana na comité ka ba uniforme ne bandite non na yo ke loté jusqu'à présent et lobi na mone par exemple suma sovla ki yabi là te na bino orgueil na ba sentiment ba délai boya nango botika inga iluka mwa bozango mingi na mingi ba artiste et bilo ngolo mituka po ya matanga za mutuka te mutuka kufeli na mutuka zoki na moto na kotanga bino mardi siko na kwa ni bongo eti biso bato mesana biso na moto ndeti ngaba bata moto Victoire ba yebinga yangi ba yebinga ya Kasavu ba yebinga soka ka mère to tiko wapi no yakande na yela amata ko ya la mutu wa de famille tuka bata pona suka zoki na moto ko ngolo montere ko beta ndeu Kechu, toi la matanga kubeta liba. Kechu, au moni il y a des choses matanga et comme on peut ça pour moi ce que matanga est comme place mon boye batu ba yo sa tapage. Vi masum pa lobi mabete alobi bobomba non ki bobino. Tole la non dadi ki kambala o za baoba. Biso ne bato perdre bien d'être. Batu musu ba perdre été. Est-ce que tu os so mais c'est bio, muta c'est que ça biso e bilenge ina ko le bloko te bloko ba pauvre. Ngana linga o te nga bio. Yaka kande ozali nzamba lobi c'est bien na oyo ozana ngo po esalo moté a pasté ce ko komi ko tala Kevin nga yeboye tout ngapi no ya non ndeti nga ko bopanda sango boyebi adresse ndako ne biso tina kumba na ngabinote na yoka na beta na ngaka na komo tala liwa ya dadi kepi bima boye luka ndako ta super non ngaza ndako plus pour na biso za munene na tika skona na po bande wona ngane so bazala te ngaba yana ngani so la adresse de point oh bayana ngaba ba pasteur so looking nga yo yeba na biso na boya te sala na télé réalité na sala télé réalité ne ka bo shibu chanya ndaka ba tolo ka kanda kuna biso na to bongi so bien to beton to sala mo boy niveau to bakisa niveau mususu we bakina na malu pa utin yo to yebi famille yo to na ko kima ote so na kima za mutu mo kanga na liboko bola so ti adresse mbali na ona kanga tembai na ngati papa bana Sula. Oh, mobali, au moins une différence faut battre basalaka. Yo yebi ngana mama lupang. Ndena fanda boso le lengi ndenga pano na simbika pâtisserie le de la famille toki ba pesa biso porte. Ba pip support. O meu robota on va mon tali bosso ça a bien avantage. Ya nini? Que lu moi na moi bosso. Oh. Mais kasi yo na lobiti. Tongo luko yeba adresse nanga. Ndeti Kevin bono kima été. So titi bola ya za besoin mimi Kevin toke pa mimi. So atana umbi Kevin obenga ka vie to naza pona mona mimi na ndako. Ba oyana e. Avec mon bali na yo Montana. Papa ya Patricien Kinun. Mon cœur. Papa ya Patricien Kinun. Ton chéri. Papa na Patricien. Ton amour. Toza matanga atitidi on basili. Merci la nous au linga biso mais ça nous pesa ba diaspora surtout ba diaspora ba. Surtout bango na surtout bino na linga ozana problème na bino te. Ba viens na diaspora ba mama na diaspora mimi ka bon na bino ye to lela ya de longo na bino bo longo na bino makanso ba to ba kanisa ke obwe ba sa biso mabe est-ce que totali ba état d'âme na biso lem su na linga mobali ya mutu mobwe lem su mwasi mobali azwaka mwasi ya bato mobwe lem su famille bazo réclamer lem su be bino nde bo tshaka biso na mabondeli po tozana bitumba eza tellement ebele ba diaspora ba mama ba diaspora ba papa ba diaspora ba jeune fille diaspora ba bana mibali ya mikelo kwa mikolo tolela ya di bino biso soki bino biso te mobulu diaspora bo tenir biso rigueur te tolela ya dadi ce sont des choses qui arrivent liwe za ya nzambe muta mokili jamais ko tia point na vie ya mutu nzambe ko tia penga virgule phrase continue. Hein? Tous on est ensemble attitude toujours matanga. To boyo bo mona biso pas été to lela ya dadi. Po bino bo senga attitude eza. Tous déjà na attitude. Tous là déjà pas ya dadi kuna na ndako na résidence na ye na tongo to panzani na poko subso na ba Kevin panda to ke kolala kuna na tongo to za attitude. Tout openda to sibino pona attitude.
Merci na tout bolandi ma vérité na biso au choc oyo tout le monde lo mika bongo a lobby li solo na ye a lobby li kamose le témoignage yaya dadi abi plus na banga vraiment na retour ça la sujet moi ba journaliste tout le monde plus li kamuna no ya bino ba artiste ya boyo kanizate na kaya ba tembeli baza maladi bazobela r ba réunion ba groupe r ya koyedende yango yo po ekozala bien vraiment merci à tout botala ka Congo Liziba ba déjà dimanche je pense que tout le monde vraiment qui réunit conseil ma dimanche na famille je pense semaine prochaine il y a un programme et les membres évoluent toujours pour na matanga ya dadi mais est-ce qu'on a ya dadi et ça la bien te le que tu na rectifier mon qui est soukate liwe zaka yelo banzambe vous comprenez nzambe muta permettre nyonso esam yango elongo baloba na ba circonstances nyonso to pesa kanzambe merci izango liwa na ko bela pété na kufibi ata fièvre te beaucoup comme mais mimi eza normal c'est la loi de la nature nzambe muta pesa ka yepe mutazwa azaka mettre ya temps per circonstance merci sous appena bato ba ko aider ba fan o ayo par na yo ba ko benga yo non ndeti ba wanga ba yebi ndeti ba mama Domitine Makenza merci maman ba Mireille Munzi ba to mutoya dadi ko to tina contribution na e fona zwa numéro ya mona ya dadi na pesa pa Mireille na yo ya yesu no sasa tala mutu no atikio na dej di poussa sara mutu l'héritier ou action ko to tika biso te ya benga ya dadi mais c'est bi autorité morale to zala na bozate mebele ba stone kwa vita ba désolé London City na yo pe montana qui nous naibi que bientôt le zozonga na yo zozonga na montana na Hollande ote bientôt le zozonga na yo moko matie makoma kibwila sans oublier Maria Chimonga la patronne de Jivita boko ai na yo moko babiso za madame c'est koza chichi bola ya lekechu chichi bola mwasa mbongo mtelego mbongo na poto azate na moni pete pe na yoka sango pete oyo fia poto zwa ko buja ka foza la chichi bola fia kabaka $2,000 kabaka $3,000 kabaka madame menga non na monite oko mona na yo za bilwa bikeshe adapter no message na yo tika na théâtre pas ma pour nazo kokale société merci de tout linga qui vient prendre les questions na sima caméra yi bongo Jonathan Dario après si on monte besko zali mais la rat très bon moko ba artiste na si nous déjà semaine prochaine nazo ko vendre la bino CG nazo ko vendre la bino parce que vous avez boyo qualité bozolela matanga bozokanga ya dadi la CP na ngatina lingi pété et ça linga bien te merci de tout merci na yo mika bongo ko lobo aluni mabete ba dia o bo sikile pété qui est important et ça na et tout nani mbala sima bisous bye Jonathan Dayo Chichi Chibola madame toujours Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous